Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Sarah, dans ta caméra, je m'adresse à toi. Fille à salité ou. Soki yo leke chuba otinda opoya omeka kotanga akombo na ngana makamna bina buzoba kotanga akombo na ngate yo soko lingo tanga akombo na nga fosonga na mwa mobali olongwe pede ozongi mobali boeto omona en tout cas oaza donko opena noko oloba mutu muso omote ko tula wana banda okola Diego otula mutu ako proposer azate otula et peut-être peu jalousie la Karine ofinga asa succès mobali atiki o siko azu o siko atiki o siko azu o siko atiki o siko azu o yo bando za Diego Milito obomba ino na toatile afini mwana Karine abi mwana Karine za maladie mwana Karine na maladie mais tata na za bon moy c'est-à-dire stade de mentir ya faire polele lokwa lupango ezu matanga kota bima bana makasu bana boudin bana effet na VIP mais bo tala nde ba golo ba tingama ba diembela ka wana soit stade et loko mo ebunga ça veut dire na laquelle yo de mer oh t'es non pas de mer yo na laquelle yo de mer na betelio pina bo de mer ni soit caméra na betelio bo de mer omoni ba mama bato mai oyo fingi bana mai oyo minimiser bana effet oyo minimiser bato nyonso oyo lobi ke bana mai ba mama mapa ba papa nguba pasi na bango e balukela au fois mama de mer de boma maman des mères de sans-abri, famille à des mères ma boma irresponsable parce que ba oba responsable e ba oba teka mai o ayebi force ya koluka o ateka ka cigarette o ateka ka nguba o ateka ka mai à 100 francs à l'équipe des mères à l'équipe famille des mères à l'équipe tata des mères à l'équipe koko à l'équipe musisa ya yo soi-disant ma pasteur oyo sani na life ba pagani faire mo pagani oyo sani oyo pesa des mères conseil ya nini yango mama wa courageuse wa courageuse modèle ofingisi sa camarade non azemi wa muti ya mabe modèle Karina finga masasa man internet mobimba likona yo so ezara mutu musu masala crise ah oui masala crise et puis keba ya ba koseka na bino ya kaya munoko un jour à venger pour oyo sala na zemi à l'époque faut tout nanga mtu nazako sola na à l'époque aza traumatisme ya mission yo muto koti se batu doute stilelo que Henrietta wana existera tezaka yo yaya na yo pauvre éminence yaya na oya mobali muto a déverger yo na vie akufa camarade ya papa na yo Lucien abotisa yo adasa akufa tata o abimisio na bomoi aya Mathieu tsuso alala yo fena bana nguba ba courager yo kuto kabaki mobali okoma pede likola pasi na préférer 1000 fois bana efena bana nguba ba oluka na mutoki na bango yo pe fa ko luka oteka kata nguba mais ozwanzoto na mobali oboma yango esala kate ofongola simo komisa mwasi yo pede o ke bana na kombo na nga ya na éminence mona tola ya mobali a déverger Sarah tola neki na ye éminence a kufa mona tola ça veut dire papa na bango na comprendre tola za papa mais boti bana ba tola c'est à dire éminence tola alala leki na ye Sarah tola akufa demain elongi no eza lokwa ki kalungwa paka juma fo chéri nyama imbécile ki zengi tata na za bomo ye tata mo ana dasa za pesa sa mabele mon étiquette tata dasa za bomo ite adasa étiquette mon étiquette tata kufa kwa tata kufa atika epo ayeki na kata nzoto mama waza na malédiction choquer lelo abima ki na yaya na ye faire aleki muto a déverger ka mama na yo na ibandeli ya vie na ye moyibi ayiba bijou na mbandaka ya mama ba Jean Paul oyiba bijou yango bakede ko bengano moyo matana vie normal ezate lokwa papa no ayebanaki FBT SARL Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis.
mina nebi tusiko shuba kolonzo ngo ikomi bwendeni awa ka place makiemba ba yibinga mbongo nanda makama mbongo sala ngo awa na mona keza ka lobi na yo tuno sa nini o eza chance transfert ndina piemba onyeso de nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa sur avenue Victoire numéro A40 dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et commune. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, fidèles internautes, abonnés à Congo Liziba Télévision, vous avez belé partout dans le monde. Il y a Rolanda Bissou, dans le Congo Liziba Télévision, une chaîne pas comme les autres, une chaîne d'actualité, une chaîne où vraiment, et puis ça va bien dans matière, nous sommes tout aussi que les gens disent tout bas, dans le émission, dans l'émission Mozindo, l'émission où ils ont les mignons, votre serviteur, votre humble serviteur, a toujours là pour vous servir. Merci à Benjamin Konda, pourquoi pas, Jonathan Darl derrière la caméra, merci à l'équipe pendant le la première, merci à l'union sur Bolinganga de les mignons, la conseil, la gestion, tout, surtout la remarque, on a moni, maman Jackie des colonnes, capote mère, maman de Skozali, Coca Fils, merci pour tout, pourquoi pas, merci à Mehdi Massoudi, bon rétablissement, Mehdi Massoudi, pourquoi pas, Bandi Moussala 2024, vraiment, tout c'est bien la banda parce que vous avez une émission 2023, 2024, bah surprise ça. Akimanga, mais le Nazana Eskoyo, en 2024, une première émission naïe, Yago la Liliane ou Wapi. Ça fait un moment, na yambi sauté dans Mozindo, Akina Wapi, Botuna Kitune Ngaye, Azawa, Tosola, vraiment, bah CG Oyo, Internet, c'est comme un monopole à Batou, tout le monde est un site, c'est comme, bah tout le monde finit avec PD, Bonabou, comme ça réputation Batou, Nakati émission Oyo. Ce qui est déjà mettre dans un même langage, à fond, le langage vraiment, Liliane Yago la, bonjour. Kala? Oui. Nous avons vu d'ailleurs caméra, mais la caméra est Kala Pinza. Na zone. Ça veut dire quoi? Tout le monde appelle ça qui est Internet, tout le monde appelle ça qui est Congo Liziba, tout le monde appelle ça qui est. Même pas. D'abord, on a fait si batutu ya Congo Liziba mbote, batutu balinganga, ba o ba finganga na linga bino, ba bonane na bino, na pesi bino mbote de partout où vous êtes. Nous avons malona mona bino, azana bino. Avant la bande émission, on a pu s'aémer mbote. Je salue Francis Kabango Poutine, 1m75, autrement appelé Moté, mais Liliane Yagola. Alors, on va s'arrêter la 10 minutes, on va Makodia. Donc, comme tu as fait 5 émissions, on va s'arrêter la 10 minutes, Makodia. Tu as fait 5 émissions à Zate. Il y a que je travaille. 2024, on va changer. 2024, on va changer. Comment il va hypocrite? Comment va hypocrite? Tout ça, on va dire vérité. Comme dans les arts solo, la vérité. Les questions tcharani. 4, non? 4, c'est sur vérité 4. On a plus qu'on achète les questions dans les 4. Pour la cause, c'est votre macam. On a vu ce qui est vrai que au bal, il y a Sarato, la Diego Milito. J'ai bien cité les noms. Diego Milito, Makodia. Avant de côté l'actualité, avant de côté Belé, d'abord. C'est une première fois dans la 2024, une émission de show. D'abord, 2023 pour la Liliane. C'était une année agréable, une année de problèmes, une année une année de grâce. Très bien. Bola Mouleke Belé, en 2023, Nazoï Moussala bien, je travaille, je suis superviseur de là où je suis. Très bien. Bola Mouleke Belé pour Nzambe en 2023. Tout un paiement et Belé Balala va koufi à la mourate. Biso peut-être tout ça masumu. Mais Nzambe a battu la biso toujours en bonne santé. Pour que nous autres et que nous mais toujours très bien. Na bopiki ki bo Nzambe. Donc il est bientôt côté bien. Voilà, tout côté on peut bien directement tout côté en actualité na biso, mesdames et messieurs fidèles internautes partout où c'est que les gens disent tout bas. Tout le monde Saratola, ça les live, Saratola fingi batu tout, Saratola fingi batu nyonso. Aïbat bazana monopole, il y a le basouté sur internet, n'habité dans le live wana bache biso, réaction na kozani. Na pesi mbote na bana mbandaka 2, mbandaka 3. Batu nyonso ou batanga na école les perroquets. Na pesi bino mbote bisika bozali parce que non répondre muto ayoki sa mbandaka soni. Saratola na monopole yo finga motute. Ah bon? Ah na monopole finga mutute, ana monopole lo bala mutute, a mwana libabe, ba déverger na ya kufa. Yana ye menace, mwana tola ya mobali a déverger Saratola neki na ye. Éminence a kufa. Mwana tola ça veut dire papa na bango. Na comprendre. Tola za papati. Mais boti bana ba tola. OK. C'est-à-dire éminence tola.
alala leki na ye Sarah Tola akufa malchance ya yaya après aye ko bota Adasia na camarade tata na ye Lucien akufa t'es na mon ko ta bien te Diego na bana Sarah non ta caméra je m'adresse à toi fille à salité ou propos na yo si les propos tenus ça n'engage que moi. Très bien. Sarah Tola yaya na yo moto a dévergé yo pour na lundi moi live on a ibina na kenon ba mon par rapport à question na yo. Sarah Tola on a monopole au bana mutu te ki ana malchance parce que yo ça moi c'est malchance. Oza moyen ko loba na mutu te ki a fi ya libabe po yo za moi c'est ya libabe. Yaya na yo pauvre éminence yaya na ya mobali mutu a dévergé yo na vie akufa. Camarade ya papa na yo Lucien abotisa yo Adasa akufa. Tata o abimisio na bomo aya Mathieu tsuwa lala yo. Oza de monopole mababe. Il y a deux mibali o babimina yo bakufa malédiction. Auquel il se pas papa no obimina yo sous malédiction sur malédiction. Yango mona otanga otanga. Mais c'est yako fun babete parce que ye mona ma babe. Yenda moni. A moi na bilakeli mabe. Non bien na lanzi place alo bake Karine na Yvette ma camarade il y a 10 ans passé. A fini ça moninga pour la public. Na préféré na beba na camarade que na beba na singa na nga kelibota. Ça veut dire singa famille benda na rekata na raté. Ya baninge ko kata na pena que c'est fini on peut plus parler. Parce que to kutana na nzela poto ko mosolo la. Ya famille eza ya musopo ya tata, musopo ya mama. Ya bébé ça la famille. Atato te na pesa exemple pour ani. Na préféré na loba na te na camarade. Que na déstabiliser vie ya maman na nga tie comme à point que na boma, na bomisi ça y est. Oh. Donc la préféré na kabwana camarade. OK. Vous comprenez là? Très bien. Na pesa exemple na dit Karine Mokonzi. Na fifet ba kuta na balabala. Très bien. Écoute ni ça bango ba libota te. Très bien. Mais oyo ya musisa famille, singa famille benda na kamikata na raté. C'est quoi plus fort grave, hein? Que Sarah liwa maman na ye et utande na mutu na ye parce qu'il est sorti avec son père biologique na ye abima na ye maman na ya kufa pona pasi ya likambo wana. Oh là là. Na préféré Karim Mokonzi na Yvette Kalongo. C'est que likolo ko bimana ndeko na ye likolo ko bimana camarade papa na ye likolo bimana papa na ye abomise sous maman na ye. Non Diego, je suis en train de bien m'expliquer. Na bi boye ye alobi ke muto koki on bana ya zate po ya bunga no ya tonda déjà bakuk na pesi bino mbote. Très bien. Sarah obongi te po muto azala libabe azala loyeke no yenge muto azala libabe azala jiti muto azala libabe esprit na yeza calme muto azala libabe azala vie ya Sarah vie ya kisi. Sarah sort d'une famille ya kisi incantation. Vous comprenez? Mobali ya Sarah ya liboso na vie c'est son propre grand frère. Éminence. Très bien. Mouto a dévergé. Éminence à Koufa. Voilà. Oh ya botisi Sarah mwana liboso J Adasa wana. Lucien pire master ya tata Tola. OK. Pire master papa na. Akabola no ki amitié wana. Très bien. Yalo kwa yo na Dario ba pire master non? Sikoyo mwana na yo akebima na Dario. OK. Aboti Adasa. Très bien. Qui camarade dans les Koufa non Kabwana. Très bien. Papa Adasa métis. Lucien a Koufa. Oh. Lucien Koufa personnel. Très bien. Vous comprenez? Na bandeli ko loba place au monde va déverger Sarah na vie na ye. Camarade papa na ye. Ya na ye ya liboso. Ya mobali. Très bien. Éminence a Koufa. Muto ko botiso mwana liboso na vie camarade tata na yo. Lucien a Koufa. Troisième mobile wa nga beto so mobambo likola mobambo tata na yo wa boti yo. Maman na yo akufa na pasi ke tata na yo abota yo. Tala niveau ba malédiction mi charge et c'est basala nzambe ya. Sarah osuki ka wana te oyo koma so lesbienne les filles à mungwa.
ta fille a salito ba ocha misapiti likola mesa bureau na un conteneur au telemi au biké au finga leketu a pédé na ndimi j'assume que leketu est pédé siko yo so ba telemi si yo bazui pédé bazui yo mais leketu a leketu po yo ya solo ou a salité ou a lente fille a munoko soy kilo asolo so alipe ka to ti parfois bongara te mais ya ta ba peka minene ma peka ni aza madame azwakani zegwa bala eti ya azwaka ye fi ya pepele zegwa bala eti banda basele présentation na 1997 ti lelo baya kotika dot te mbongo ekoka te to ndeni zegwa banda cotisation ekoka ka te to ndeni babala na pasi banani ba musicien babala na pasi faut la landela singa na eti aza mwasi ofela uti na libala te to baka uti na libala moko boye après libala ngo ekufi achite te auti na libala te auti na bolingo ya yaya kufi ta shit na place bandi yaya kufi abimi na yaya kufi eminence tola akufa mobali na ye ayo bima na camarade ya yaya po babota Dacia Lucien akufa. Oh là là. Vous comprenez? Akufa aye bima na propre papa na ye papa tola papa tola za bomo papa azonga Kishasa na cargo. Ah papa bon. Ye Saratola. Yes Sarah. Azonga Kishasa awa na avion na cargo. Saratola oya na cargo. Mwanda mbandaka de. Ah. Bana mbandaka bisimino mbote. Ana monopole en finga motete. Mais kolobaki albiki bino équipe nationale baza mababe équipe nationale ba finga na kaka babembisa na ba personnalité. Na préféré libabe équipe nationale que libabe na. On dirait ba boma mutu. Na atako ba boma mutu et a peu problème te. Vous comprendre mais na préféré libabe ye kiri wana ke libaba Sarah parce que ne kiri na mutala na tata na zate ne kiri wana mutala na grand frère na zate to bota na camarade ya zate ne kiri wana mutakufela mubali azate mais ya kufela mibali so na koti sous na liste ya ba musicien nyonso o balala tola ba koma ba musicien o ba yoka na te bazo malédiction na sima basila bazo malédiction na sima tola ba journaliste o balala na ye ba tala Diego ndakoma tala Diego hérité na Diego balelo apa mutu o azana maya tata maya batu mibale bakufa yango zo mona ta Sarah sokoli ndenge nini moya bonga ezate soko fanzo telemi otoki otaché yo si la leki mama no na kitoko aleka mama na ona spiritualité aleka mama na yo na makambutu tant so bakisa ba papa ba maman si la paix maman na ngai je suis à Bakouk très bien si la lobani na je suis maman des Abakouk naza moko na kati ya Bakouk osimbisi lo simbinga siko si la na tata na été si la bima na ya na été si la kufela mobali te yo kufela mibali abiaza ta bien ta ni ta soso bomuna matama soso mapeka mikuse le kwa ba pigment fari équatorial ana ta ni ata bien molé moi ça tambola salité kanga amwindu mais au mona que salité mo efanda na sima molé ça va sogola te fi ya loto nya membesi fi ya nduta terrasse nzoto yo finga nanya ngona YouTube lekecho lekecho ba longoli bilamba lekecho ba télémisie ba longoli ya mutu musu omote ko tula wana mutu banda okola Diego otula mutu ako proposer azate otula bo jalousie tala Karino finga asa succès mobali atiki o siko azu o siko atiki o siko azu o siko atiki o siko azu o siko yo bando za Diego Milito obomba eno na toatile afingi mwana Karine abi mwana Karine aza maladi mwana Karine na maladi mais tata na za bomoy tata na za bomoy ye tata mwana dasa za pesa sa mabele mwana etike tata dasa za bomoy te adasa etike mwana etike tata kufa kwa tata kufa atika epo ayeki na kata nzoto mama wazali na malédiction o choquer lelo abimaki na yaya na ye kasi mabe wana ya obima na yaya ne tangu camarade papa eko kota nda kufisi asake mwana tika letike mais Karine Mokonzi azana ata bakabwani mais tata na yazana bomoyi tata ebike mwana ngazaka kuna na sama bele tata na ebi place adasa te yango akomisa J adasa na ki spiritualité mwana nazani mwana mai
parce que aza moto te so aza moto alinga tia te ke ji adasia Très bien. ji adasia na spiritualité aza mai non po ji to omela mai ndenge na omela castel boya mai. Très bien. Il est comme si moi mai na spiritualité. Voilà saka ngangata a moto akisiti c'est mamba polin na ba ba ndo sale pani ba loba ya sara na bien wa via polin lelo oyokaka ye oyokaka polin oyokaka ye po azoki tansa bolingo na moto akufela mibali mutu tu o alika na nzela tola atikala toujours na malchance. Vous comprenez? Tala tina niveau ekomaki ke lokwa mesa na ko boba mibali ekoma na niveau ke aboma mwana batu polin. On a sanza makila poison na ye bien monté. Ye mo alika na be mission loba a dévoiler la vérité on a monopole au finga mutu te fia libabe fia malchance fia liko kilo Diego ndaza bongo za katanzungu. Oh, acha mbali na nzungu. Diego molimo yana mbandaka aizaka nzoto. Diego azaka na mbanda. Ndio bandeza bo 6 c'est si là. Asi. Oka lisoni. Aza wapi? Peut-être ça album après na ndaku après pour album. Asa nini? Après pour album. Na wapi? Album. Ndio album bakota ndaku akamu. Wana kuzwa lamba koma boy. Alamba makasi alambela bana sokole ya saba kanesa. Mais parlons d'abord de choses en réalité comme les on a YouTube. Parce que Sarah, Lelo a fini belle vie, a son belle vie, a fini ici là, a commencé aussi la lobby. Belinda. Peu importe, Belinda, belle vie. A fini Fali, a commencé à Fali. Bah j'ai rabat pour Sarah, les bateaux fini. Non, les ok, Sarah a envoûté. Aza na mal, moi si nous soit coupé la mobile, ya tacha ki au PTT. Il faut basa anini balandelo na prière pour na kokata lien wana. Sarah azwa lien wana, azwa bakata lien wana te. Il y a prière, il y a le sambo qui va sambela pour bakata ngote ana malédiction, c'est normal à na tourbillon wana, à sans position. Aye ba te na côté ni na solution nani na boy pour kota prison pour finga falit. Bon lelo est-ce qu'aleki lelo comment faire? Tala yo faire l'équipe tata na yo. Faire l'équipe Diego Milito banda awa 6 jours aliwana e onzamba cha. Non, qu'est-ce que ça fait réduire Robert Tatin? Yo na minute oso faire bengi okaka ebiso ke yaka na place tel. Mutama mpu ya lala nzala mibali. OK mbango. Faire l'équipe tata na. Aleki minance wa de verja yo akufa. Aleki tata ya mwana na yo adasi ya waza na sa mabele. Vous comprenez? Faire l'équipe muto a déverger comme maman na yo na ibandeli ya vie na ye. Moyibi ayiba bijou na mbandaka ya maman ba Jean Paul oyiba bijou yango bakede ko bengano moyo matana avion normal ezate lokwa papa no ayebanaki batiki oya na cargo ya lokwa ngulu ntaba. Bécile. Aya na avion ya telema. On fa na kiti ezate ka sekwe. Aya ngulu na avion mona ba madesu na ba pondu. Weta ngulu atali na police ko photo na. Asa ngulu nyama chimpanzé nyama tafi ya mbebo solo. Mais peut-être il fallait me maquiller nga sa différence que ba journaliste mususu oyo ba salé loté na poto. Na bien yemo akenda poto salani. Asala nini? Akenda poto asala nini? Asala nini? Azono chimie ya Maria. Maria wakenda na poto te mazo chimie ya Maria. Maria boya bitika kombo na ye. Amonaka Maria na mutuka na pemba zwi chimionga na tambola apena oyo après na teka kango neza bongo eza mutuka ti lelo kilia mutuka Maria wana ya bate ya chimini ya imbécile yo na muto kote la te tala demeure longi papa na kwa kikalo papa juma muté na fingi muto yo kote demeure longi no eza lokwa kikalo paka juma fo chéri nyama imbécile ki zengi mais lelo to moni demeure azolo bakef martyr a fait réserve martyr mo polele bana boudin bana effet bana makasu ne bakotaka concert ngo faire robita akosa ako monopoliser makambo wana te parce que ezaka concert monde droit on doit minimiser concert à faire bana nguba na bana mai baba to maboma ba oyo baleki na biso nde to fanzi bo très bien oyo amemi mai oyo oteka nguba oyo oteka makala oyo oteka ta ba mai yo ba 100 francs wana aleki biso batu to fanzi boy expliquer biso non kati pongi na ye très bien azuita kanga mai azuita kende boulangerie azuita misusu ala la libanda poza la muto liboso yo so mapa
aleki ateki afuteli bana classe afutela ndaku bana ba université ebele ya bana ba université baotanga ba classe na mbongo makala na mbongo mai na mbongo mapa na mbongo mama otambusa chasser c'est-à-dire baleki tata ya tola baleki tata Sarah baleki mama ya Sarah c'est très important que biso ils avaient droit de compte dans le concert. Très bien. Billet. Ton demi billet c'est 1000 francs. Mais bah sombaki. Parce que ce sont des gens très importants. Voilà. Oye 1000 francs na eto 2000 na yo ngaka te kali pana erwana engesa ni nanda comme ça ngeso mama tembe. Mabite na kitsano ni pa o na kitsano mai o na kota concert. Nga kote ngaza aka dazala na mama mo na se a otekela biso mama. Oye ba azala na glacière. So que si les bimi sumbango kenda kuna ye. Aye mère maman bongo akilti bango. Na bien maman de mère de boma. Maman des mères des sans-abri, famille a des mères ma boma irresponsable parce que ba o ba responsable e ba o ba teka mai o ayebi force ya koluka o ateka ka cigarette o ateka ka nguba o ateka ka mai ya 100 francs à l'équipe des mères l'équipe famille des mères l'équipe tata des mères l'équipe quoi l'équipe musisa ya sila ya des mères intelligentes des mères famille bien so ka intelligente anga finga ba o ateka nguba te ça c'est intelligent nga finga ba obateka mapa te ba mama bato bakota concert a simbika mapa bon mais mapa na pe biksa bato na kata concert makasi nous sommes côté concert dans 8h parce que concert a fallu to kota ka pe concert a fallu toza ba journaliste to travaillera partout concert a fallu to kota ki ba chaki VIP ba billet $100 isombama nani aliera biloko VIP personne. Très bien. Mutali bilo VIP te mutali ata koka VIP zaidi concert a bato mapa mutuni makufa kina kati personne. Parce que c'était bien organisé. Parla le ngolo. Mutu moko ta bungisa kalipa dai. Moko ta maya bake ba yibinga chasser na mobimba mai. Bando teka au pire na bango na normal. Chasser sili abimi akepa policier la kisi bien na papa na oya ba policier bando ki la bango pe mama ba bibi baki bazui mai musu. Et demain amoni plan na te abi concert fait ezali lokwa lopango kufeli. Ezara ko tabima. Mais il y a eu combien de morts na concert oya obeta po ngana za na kati. Ti bato ba uta likolo ba okoya ba ba na se okufa. Lazala na kati. Très bien. Siko ya biso ya bato mapa. Ya biso ya bana mai. To kota polele, to bima polele. Pas de blessure, pas de vol. To sa mission en direct. Très bien. Liboso à stade et non comment te bunga. Ça veut dire na laquelle yo des mères. Oh, non, pas des mères yo na laquelle yo des mères na betelio pina bo. Des mères liboso caméra na betelio bo des mères. Au moni ba maman bato mai oyo fingi. Bana mai oyo minimiser. Bana effet oyo minimiser. Bato nyonso oyo lobi ke bana mai ba maman mapa ba papa nguba. Pasi na bango. Et balukela au fois 100 bazwa bozui autipoto Alexei biso ndako ando fan Alexei biso place wa kenda ki atana veni Alexei azanini ta fille bilamba maputo na préféré na tina salité bonana ki chassa propre à l'aise dans les campi problème ni kamona motote na memela pe mutu sakte na zape sima mutu te na zape kizenga via mutu te mutu atina ngate na kaya gola. Très bien. Petit jusqu'à la mort. Mais les bio, vice versa. Il y a ba via ba maman no lakeli, il y a ba via ba maman ngubo sakaneli, il y a ba via ba maman mapo sakaneli, passe na bango ko ba fait. O ba teka ba bénéficier ma 2000 wana. Mokili ya passe ya bato o lobi ba bibisa kama ba 2000 tandis que batangisa bana ba ona ba université. Tandis que ba zwaka. Yo Sarah ki zengi o lobi fi ya kisi. Mokangi bato, passe ya bato ani yela. Sarah le moko la demeure, afinga mona demeure. Eh mokilio baza bizengi bango mibale baza ba lesbienne basalana baba lesbienne basalana émission yo demain nzoto makasi misapi lokwa mabende ya za mannequin za mannequin elonga kikalunga paka juma elongi mabelo kwa lisoko nzunga libende tout suke bandi bozo za ba maladi likwa misapi bafia misapi bafia mungwa likola lembola basuki nyoso to esila bino liboso sarata mbebo rouge lekwa libuli. Voilà, mesdames et messieurs, Mélanie Castel. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde, à tout au sein les gens disent tout bas dans cette émission. On va parler de tout sauf qu'il y a dans cette émission. Mais tout le monde affiche au bureau, il a fallu pour pas afficher. Balobi qui va reconnaître que les journalistes sont quittés, travailleurs na falité, ni contrat na fali ni. On dirait
bato to bande lingi ba saboter bango ba yibi présence na bango te parce que eloko ba sali ko ba kisi bango soni to moni ba jali sho koto Alexandre to moni manike koto ko finga na jael sida na ye sida na ye ça veut dire bon Alexandre nini Alexandre na ye mkuu wa to Alexandre mkuu ya liboso na ye Alexandre Nzoto te namoni ka Alexis tatu mo ali boto yo zeli bi tatu yango tatu yango visibilité tatu pepele à l'aise envers penza yo yebi tatu yo yebi tatu yo jael yo beta tatu wa fi ali boto côté nyonso oza ba tatu eza côté oza na zona tant moto aside bandi ko se manifester et bimisi ezona ba pota na temetika la mabe ndi ko tabeta ba tatu maboto ba betelele tatu maboto na ndako pepet mayam c'est yo a confirmé ce qui est déjà la sida et solo asa sida akufela mibali misato moko na Brooklyn moko na Maitland na Afrique du Sud moko na Lemba moko na Lemba j'ai fait libabe j'ai mwana botami na mama leki imbécile aboma mobali ya na ye abwakeli eka ilamba boko balala mobali ya piqué crise mambo lo barozo ngati nazo mo pina ba vérité makambo na yebi eza ko asarato la azaleka soma mpu ekangi bo akoti na kati ya bureau libaya akangi porte bengi nani nan Paulin ba ko fana na kati o silence on tourne lukuta misapi tala bato nyonso baleka na nzela Sarah o bazaka esprit faible wapi nene botai azapi ouais Paulin aza marié succès sila azaka moto na internet kokecha masoko na kita sali na Sarah tola sans esprit et sinisa moto asila makambo vous comprenez très bien basa théâtre belé basila makambo bando ya kuna anga mekana Aminata son père très esprit makasi ya koka été Aminata son père aza nga koka ngate bosubo mona ya yanga ayate aye abanga kayo makasi makasi ya finga mudu nyonso manga akoka te omoni ko loko aye de mer omonda ta saka ke no lukana batu saka ke no lukana ba petit ba musicien saka ke no lukana ba petit ba musicien ba le kapo ba déstabiliser nga ba esimba te achelo ba piège abenga batu ba fanda bo ba sa émission contre esimba te OK ba kokate pona ka ya go ye moko kokate ya kokate ya ka ya on dirait ba banga ko mingi za un secret nini yenda banga nga saho yanga te abanga makasi ba boya ko fula yo je sais pas asa nini ba boya kala ya gola très bien na plateau te est-ce que ana na plateau internet est-ce que na plateau na plateau otiki plateau na bino musika ti ofuta transport ko na seke na star na makambo so na leki na nyate fanda kitikali vous comprenez na silisa ba ebele ba théâtre ba bando ya neti ba simba yeke yo yebi de non lali satola non ça le 1,885 loko ye pas les Quechua dans l'action que les Quechua bien si mal les Quechua solo ya yo so ami kinza fi a pentaka nzela fi a solo alipeka fi a salité fi a talent salité fi a mbindo fi a soyi kilo munoko solo mboa Diego la na dasiat oyo expliquer ba tuté nini Diego diverger qui a dasiat te tala singa ngonde za ozozo niveau singa yaya nae éminence a diverger a kufi atikeli malédiction a botina camarade tata na Lucia a kufi atikeli na malédiction papa lisusu a beti lisusu mbolongo nga likolo sorry troisième malédiction a koti lisusu kisa bonganga quatrième malédiction ya makasi ale koto ayezo mwa mobali abato akanga evi mobali wana ye koto anasele pour mobali moye kesa libande zate loko azo kokati pa mama mbike leki salite mai abi bon kokende te koboya ngati kasi sala pa moi wana na mbanda kaka ku awa ata saka si on ba keneni contrôle ba kisi azo mama kisi pozo ki malédiction Diego mais faut que pas basala nzambi ye moko ba mema pa basala nzambi te ya o mema pa musala nzambi pa kwa ya za kindo aza mampuya très bien puis ya tongola
fille a bien été. C'est le premier épisode. Mon bali no tata adasi à côté miniature. Adasi à côté miniature. Tata nayo à côté miniature. Jean-Paul à côté miniature. Pour baïba que Jean-Paul oh baïba ou iba déjà maman bango yewana. Voilà, Jean-Paul. Non, mais vous êtes très dangereuse. Il y a un peu très dangereuse. Quand même, au désert. Toi, je t'ai pas dans le cabot, mais on a habité. Ngoso meki ngo aussi là. Le problème c'est quoi? Après toi, tu as évité les macambou. Tu as évité na silisa ye. Songi au kabule na baninga. Na silisa ye. Na silisa nde ya do beta tolo. Est-ce que c'est pardon te? Ngai. Peut-être na mabo salaki. Ngai. Omoni liboso ye mtabenga po asenga pardon. Mwana mère na bengi asenga numéro na nga pa mayamba. Ngabi mayamba pesa ye. Abenga ya gola pardon. So na zokisa yo limbisanga. Biloko ofinga nga eleki makasi. Mobali ya otala nga lobiki biloko ya gola obimisa. Nde na mona moninga sengi pa okana na lukiye to sali réconciliation. Mais kisongi songi azotika te kokosela baninga makambo azotika te. Mais babi tonga na ye. Te na tonga na ye te aya. Yo bisika ya ye. Na bien. Bombi ya yo. Na lobi oya lobango pe. Na totonga ye nene tini. Abimisa te voile. Aza songi photo silisa bango. Bato ba lokuta photo silisa bango. Ozo comprendre. Hier abanda ki songi na ko bimana mikolo depuis na limeta mososo. Kamel Ode. Combien ba papa bato aza na limeta na mososo kuna. Ba via bato ibango nonde. Na mososo na limeta combien de mibali ya bima ba na mososo. Mais aurait été no bomile libala lelo ba ni mobali ya boya epo yoka ndenga déclarera ke azalaka mo sa Belinda grâce tembo botola ya Belinda. Oh. Belinda mo site. Oh. Kasi kamela lele. O dia lele. Oh. O dia lele. Solo oh. Ben merci beaucoup Liliane Yagola, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Merci vraiment à la ministre sur la vie de partout dans le monde. À travers nos chaînes Congo Liziba Télévision, une chaîne d'actualité, une série pas comme des autres. Tout ça qui n'a Liliane Yagola, il y a peut-être tout à l'année bordir, à tout ça bordir. Dans le baron toujours, on dit tout aussi les gens disent tout bas dans cette émission. Merci à Benjamin Konda derrière la caméra, pourquoi pas Jonathan Dario. Merci de vous parler. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.